Bagero nyonso Sankara Mundela wera sans Sankara ne wera tenate lelo oyo muto bango bazokotela afinga nyama na niveau moko tina bana na ye tina mwasi na ye wana bamoni yango te lelo bato abalelo bino bozokotela muto afinga wera abenga vie jaloux abenga faux vieux aloba wera amema bilamani na bandako nganga aloba wera abenda chance aloba wera linga ya évoluer te Sankara azwa taya koswanisa mutu wana azwa taya kobundela ngiama lelo oyo bokomi kofinga Sankara Sandra ozwi délivrance na mbasu na yo mozwi délivrance na mbasu Sandra omoni mwana mwasi wana azokosa yo abomeli yo ba relation na yo nyonso o lelo soza na problème obeta kokoko bafungoleli yo porte ba aider yo nenga banda osalanga nenga tinanga na finga Sandrine Mupende nenga sala na yo Bible lobi ne touchez pas à mes oreilles c'est que Nzambe alinga te baloba na batu na ye yo lobi na ye 4 fois soki 5 fois la na ye ya okende ko sengela yo pardon na moderne pas tata na bango mo tata na bango tanga o frapper yo tata na bango saka na kanda makasi oyeba kazi ça Sodome Gomorrhe oyeba que tata na bango aboma mokinambula continue yo Karina zaka moi sur bota nda koma na bana ta ba 20 Karina bota anete Yvette na Karine ba mutu ba ndenge Yvette idiote Karine idiote donc au 5 c'est ba nyonso oh ba ndenge yo bota na lo bana na marché ba mo. Oui Trésor. Boni. Ouais, ça va. Biso toi nzala, toi un bloc relié. Non, Trésor, ne te jouez pas avec moi. Bo saka nanga te communine. Hein? Aziza ucho benga nga oh yaya lo relié zate. Karmia benga nga kuna yaya to lambité. Au juste, j'ai envoyé moi on a tindi 300 € pour na provision. Mais vous avez sanga lelo. Lelo car na début moi bolo relié zate donc provision to ba maman tienne provision na ndakute. Ne te joue pas avec moi l'argent en Europe, je te ramasse pas dans le dessous du trou du sourire papa. Tala, bosala lisusu lokola anste, cuisine na biso. Ebongiseli bandeko na bino na bamasa na bino merkambo ya kitoko. Pona kosomba biloko na mokili mobimba, consultez notre site internet ou téléchargez l'application Cuisine na biso, topé bo s'abonner na page Facebook, Twitter, Instagram, to YouTube, topé bo benga na numéro ya Cuisine na biso. Cuisine na biso. Eko komisa biloko na bino na ba famille na bino, pe pa bamasa na bino na Kinshasa. Surtout, profitez de la formule Labisso Pack Poesa très avantageux. Voilà, Bossamboué. Pas question de comme ça. Je paye l'argent, on vous grignote la nourriture là-bas. So na komi koliabo ezali pona sauce oil. Sauce piment numéro 1. Na Europe mobimba. Pili. Ezala mi pena mwana mboka. Pico chili. Sauce piment. Pili. Oh, interesa ngai. Pico chili. Solution na mesa. Pico chili. Très chers fidèles de Congo Mokili TV, c'est déjà votre émission Rêve des Stars qui est présentée par Rina Amissi. Comme je vous ai toujours dit que dans cette émission, vous aurez toujours l'actualité sur vos stars. Et aujourd'hui, dans l'émission Nanga, je reçois pour vous Maniké de John au Mikolo, Massassi calculé. C'est avec lui que je vais entretenir l'émission d'aujourd'hui. Mais avant que je puisse commencer cette émission, je tiens à saluer tous nos abonnés de Congo Mokili TV, à M. Sim Tele, à Imak Makengo, à tout seigneur, tout sonneur, en celui qu'on appelle ILK, les boss en dollars, le que le monde en Canada, mes salutations à toi. Et là, je suis déjà avec Maniké de John. Bonjour de John. Bonjour ma chérie. Bonne. Ça va Nangolo De John Mikolo, actualité sur Falio, yo kanesuto le belesute, comme ça Massassi calculé. Au moins Massassi calculé et ça qui défie mon robot et pas tout le bal qui est notre buzz et ça là 2 jours quand internet. OK. Excusez-moi, avant de commencer, je dis toujours merci à mon Dieu. Oazo pesanga pema. Oyo, azo combattre batu nyonso ba combattanga. Moi, je suis là juste derrière lui, Seigneur Jésus-Christ, pour contempler victoire oyo pesangai. Maman na Jonathan, maman na Prince, maman na Anandonga, la fille du roi, maman na Tom Yumba, Kokoya, Leonardo na Pulguer Kadima.
merci Nzambe po banguna nanga ozopesa nga toujours victoire liboso na bango. Salutation na ngai na kobanda yango Goreti Louvuezo mami 1000 fois madame balobi 1000 fois madame Jolie Mayala bomoko balobi échangeate balobi salutation na nga na David Olito na lobela falite so na lobeli falite na lobela nani na lobela nani ponga na koza boya musicien te na koza boya musicien mo te ponga na botana musicien nga na mo c'est leader long Jean Bazana bi ke na koza boya musicien mo te nga na boya mutu moko kaka ya Jonathan Kadima mona ba mama wana ndo ndimia mwana patron na nga ye wana ya Manique de John Tokos po chaîne ze ye nga na boy na ye boy ya mwana na nga moko le reste na koza ba boy na bango te ngai na zana fali bétonné cimenté carotté ndenge na zana Crisco Louvois du Zaïrois l'homme aux yeux marrons ndenge na zana Prince Babia tozana studio ba lobby tout le monde on rentre à l'école. À l'école, tout le monde est à l'école. Avec ça, tout ça, wana. Oh, bino bolo barananga. Et soit on a ongati. Mikolo na isi bino kombote, Manique de John Bombe. Siko likolo nango. Manique de John Bombe. Ndenge bo finginga likolo nango. Mais Manique de John. Oyo bizela nani oh bino bolo barananga soit ngati. Mais ngaso ki na lobi kaka moko. Masasi kalikile et masasi kalikile na sali nango babi beze sala à 2 jours. OK. Oui, mais ça masasi kalikile sali combien? Jésus quand même battant. 3 mois. 3 mois. On m'a applaudissé au moins pour moi, non? Hein? Pour péter la ma bogoko. Mais Manique de John Erolo va faire bomber tout comme on a cité hier on a ba page Facebook ba publier ozola la en pleine émission bomber quit na ndenge quit na ndenge na comprendre te mutu azana quit asali émission banda e bandeli tisuka mais tano za OK mais mutu ngo azana quit omoni keza lokuta ezaka na chaika aboy tanga poser nga question ya babia na kitisi mutu na se po maya miso etanga ngai na boya ki siko po ba fan nga baloba na za général na lela na internet te et so para bango tangu na ebisi nga lobi ko poser nga sous question wana te na tomboli mutu mbala moko na sali émission wana et puis mbali bo so sali émission ya 40 minutes ti suka siko muto yo azala quit ya ma au moins des zabwe non c'est défendre te na besoin ya raison te na besoin ya torte yango na lobi comme na mikolo Manique de John bombe. Mais tout le monde a dit au début, tu disais déjà que non, bah mais si on a turbo belé, donc déjà quit c'est vrai. Te na loba ikuba turbo te na baki na uti komela kisi attention ozwi ngai kutu na za ya kolala so na lamuki parce que au déranger nga mingi moi mentionné na boya ko sa émission pendant 3 mois. Mais de John pourquoi ce que tu komela kisi o ki kondima ki ça les. Te omoni te kete omoni image wana eza montage. Ba montage. Eza montage. Bala sa image mususka émission eza mulai pourquoi mo check à place wana bala ki émission mo bimba kasi pour émission et puis eza émission o ebeti 30 000 vues na journée moko banda banda ko sala émission na chaîne na bango na ba beta ata 2000 vite ata 500 mais bo beti 30 000 vues na journée moko oya ko trikenga o kokate o Manique de John Majigan mage général ba bomanga na frontière ayema ba tumbanga na mwana na Congo réincarnation ya Kipavita David Olito l'as de cœur qui fait piquer vos cœurs Alain Gigan à Londres balobi Christina Mafolo Chimène Lopez Chloé Kardashian de Bruxelles madame Jolie Mayala 1000 fois madame Jolie Mayala 1000 fois madame Manique de John Tomoni sous Sakara de Kouta, le logo de ça, confusion entre les fanatiques et la maison mère, n'a pas fallu que non, n'a pas que Sankara a abandonné la maison mère, comme le logo de la Makamoplis, il a fallu que la maison mère, puis le logo Sankara a décidé qu'il a quitté la maison mère pour n'aller au Banini pour n'aller. Bon, ma chérie, au moins, ingratitude de la vie est à ma bé. N'enge lelo oyo, tous à Jonathan Kadima, tous à une équipe, il y a Manique de John Tokos officiel. Surtout pour une équipe. Naba long jambe azawana Crisco Louvois du Zaïrois azawana président Nabiso Jonathan Kadima le fondateur de Manique de John Tokos azawana ceux qui te gardent l'équipe parce que on est reconnaissant
bagero nyonso Sankara Mundela Wera sans Sankara ne Wera tenate lelo oyo muto bango bazokotela afinga nyama na niveau moko tina bana na ye tina mwasi na ye wana bamoni yango te donc na eloko moko bakwesi ndaku oyo Sankara tongeli bango mbula ebele pona eloko moko kaka Sankara na fali bakoli na bandal bakoli côté moko Sankara ko lobela fali te ce sont des amis yaya tous za komotema malamu poni congolais président Fatou a un problème sérieux hein kokipe na makamba oliate kipe na mitema ya bato ebonga congolais motema mabe makasi il faut vraiment occuper na mitema ya bato sukwama po ata opesi bango biloko kolie comme ata soso ekiti na $1 motema wana soki ezanga mabe barondimo te il faut congolais a changer na motema président a changer motema mutunde na ma conseil 40 asola na congolais asola na congolais congolais za motema mabe na mona bato motema mabe mais ya congolais il faut to lukela ngo komo mususu il faut to lukela ngo komo mususu lelo bato abalelo bino bozo kotela muto afinga wera abenga vie jaloux abenga faux vieux aloba wera amema bilamani na banda kanganga aloba wera abenda chance aloba wera linga ya évoluer te Sankara azwa taya koswanisa mutu wana azwa taya kobundela ngiama lelo oyo bokomi kofinga Sankara Manique de John R yozo lo bato ebi directement au lo bana faire mais selon ndeni ebi directement na lo bana mais obi ke muta finga kiti aloba komba mutu te bino ba fisi wa bande moko alobi nani wata bina kutana na misemo bona première classe na avion yemba moko alobi o ezaki fali est-ce que natani comment muta bon de John R tozo kozo lo ya makambu ya vrai jaloux mais toyebi ke za faire egola muta bova yemta yemba vie jaloux yemta finga papa na bango mais ya lo baki ke yeni ngaka bo pota o azana ngo nano ekaukate pota ni azana poto ya zoka o bazokisa ye o nano ekaukate he kauka mkoni e kauka tango dynastie salama ndako na yo moko eza salité mazo ke lokomba ndako ba voisin zo ba voisin boya na kombela bino ndako mais yo moko tala fulu na kata ndako yo moko ezo simba te yo moko ezo simba te fali akangi succès lokola bale tozo ke nango ka boye soko ye ka baba ken pla pousse yo pas so ye boy long jambe to pousse yo pas fali o mona fali ta ko comme la wo mbala moko représentant président na UNICEF mbala moko toke na nini na winner mbala moko toke na Bianca Costa. D'accord. Merci beaucoup Manique de John. Manique de John, tu es comme tout le monde sur internet capote de la actualité, tu es comme innocent à ton banda aïe à côté makambo bana mike à ton inda na Goma. Félicitations. Gouvernement pe etongaki bandako ko ya bandako. Félicitations, ça il pena initiative ya bien. Mais mboka oyo koleli okondime kwea te. Mais comparaison ki ba comparer bandako innocent ya gouvernement yo ko lo bani mpona ngo parce que to moni pasteur. So comment comparer bandako ya individuel nandako gouvernement atongi. Donc pour mbongo gouvernement za nango individuel wana za nango te. Si vous avez une question, vous allez répondre. On dépend de la demande. Déjà, ma finger déjà makasi. So ba comment ba finger makasi, mais côté intelligence va kokaraté. So na comment répondre à la question, on a comparé que non, un netinga na tongi ndaku. Ba lo ba kendaku ngana tongi eleki oyo gouverneur atongi. C'est que na komi zoba. Ko ba bien gouvernement et pour déjà na mopi. Ya gouvernement pour moi déjà na gouvernement na biso et tongi ndaku. Et pour moi. Mais un individu atongi ndaku oyo ya kafu oyo ya gouvernement eza ya bien te. Bon ba on kasi ki otonga ya bien. Yo tina ba to ba biba ki otonga pe ya bien. Ba on ba ki otonga ya bien ba tonga oyo leki gouvernement parce que Congo mboko eza gouvernement na biso eza na cobalt na mabele na biso to na diamant to na or to na manganèse to na cobalt to na cuivre to na nyonso mboka o to na biloko wana nyonso ba okokotonga ndako te mais individu moko boye abima pona fo d'accord atongi ndako kitoko c'est que
Kishasa penza. Ya wana lobi na yo président Facho ça un problème sérieux. Bilon relia te motema. Manique de John, restez toujours dans l'actualité. Manique de John, oui, quand même Sandra Linda, non? Non, il va Sandra Tinde. Ah, dans ce moment, ça bien en boca. Au moins, quand même, l'actualité, elle est qui n'a TV sur Nenga. Ah, ya finga na papa. Amona kande ba itiza kai afinga bato ba ko ide ba itiza afinga jibe, ba itiza afinga wera. Lelo ba komi ko utiliser afinga un grand pasteur comme Denis Lessi. Babi lelo afingi te mabi que non, il abima vraiment un pasteur 5 fois na bureau. Et pasteur a dit lui-même que malédiction de ba ko sele makam. Okolo ba nini pona bato ovement ba komi. Pourquoi kalawana ya bimana Denis Lessi alobi amota alobi ngo lelo? Pas gagner ni. Mazu délivrance. Sandra. Osu délivrance nambasu na yo. Mozu délivrance nambasu. Sandra, omoni mwana mwasi wana sokosa yo. Abomeli yo ba relation na yo nyonso. O lelo so za problème obeta kokoko ba fungoleli yo porte ba ide yo. Nenga banda osala nga, nenga tinanga na finga Sandrine Mupende, nenga sala na yo. Lelo ndengo finga jibe, est-ce que jibe lelo ko ide yo? Lelo ndengo finga wera, est-ce que wera ko ide yo? Lelo ndengo zo finga Denis Lessi, est-ce que Denis Lessi ko ide? Yo compter nombre de fois Denis Lessi lala na yo. Et bon compter nombre de fois Denis Lessi akabela ombongo. Tant ko na banda obela wana compter te. Ya to ko mama yele ko. À quoi bon? Mo nga bien. Nga na comprendre bana basi ya mikolo te. Mobali mutalo baka na bimi na mwasi. Mais lelo comment le contraire mwasi mutako mo bana bimi na mobali wana. Eza Sony. Eza Sony que mwasi ke no banga na bimi na mobali wana. Eza Sony. Mobali mutatombola ka mwasi solo bio muto bana mobali wana. C'est que mobali wana azwa na yo en considération te. Osaki goûter laisser. Osaki goûter laisser. Neti ngaso na bimi na mobali abeti lisolo te na otanga kutata komonete. Pona oyoka Sony. Na za goûter les donc à considérer ngate na vie na e. Sandra nzamba sunga yo. Siko a yo le obimina de laisser 4 fois. Au compter le nombre obima. Première fois, deuxième fois, 5e fois. 5e fois. Au compter. Aux en a preuve. Aux en a monté. Ce qui leur donné sa portée au plainte bakangi yo, ba ofinga ba bi pasteur akangi si mondimi. Bon moni ndenge zo kendeleti. Ce qui leur donné Lessi. Alobi apport moi muto yo zo bo bimina 5 fois wana, c'est un père de famille. C'est un pasteur honoré. Il a des relations. C'est un homme marié que tu n'as pas de preuve que tu as couché avec lui. Regardez comment vous vous mettez en danger. Tu as gagné quoi en faisant ça? Nani atindi, ba ofuta bino ka ba $100 na ba $50. Moi je suis à Simba Mbongo, moi je suis à tindela jet privé. Sandra, tu t'es rabaissé à fond. Hein? Tu t'es vraiment rabaissé à fond. Eh. Nga kisi njora finga nga na ba carton. Mais na ko se rabaissé tina niveau wana ti. Na regarder honneur nanga. Na osala makambo bino osala hati. Na combien pour dénigrer Denis Lessi ndenge wana nga kuna Denis Lessi le karaté mais na ko sala makambo mais esali nga pasi mobali abala ana bana na mikolo et puis c'est un homme de Dieu ya omoni bato nzambe ba yebi ndenge ba senga nzambe pardon boye biango yé moko abine touché par mes oins. Bible lobby ne touchez pas à mes oins. C'est que nzambe alingara te balo bana batnae yo lobby na ye 4 fois. Ce qui 5 fois là na ye ya okende ko sengela yo pardon na modèle n'est pas tata na bango mo tata na bango tanga o frapper yo tata na bango saka na kanda makasi oyeba ke ziki sa Sodome Gomorrhe oyeba ke tata na bango aboma mokinambula. Continue. Bonne chance. Maniké, ce qui fait plus mal encore, Denis Lessi a déclaré que non, Air Sandaline a fait sa réclamation à que non accouché dans le bureau à Pigeon et Ken Piana a au courant que à tout cas dans le bureau na Pigeon mais quand même azaki ko sepela azo seka que non akusha na yo ko bani pona Ken Piana moment qui a dit que non et l'autre wana eza bongote mais alekisi yango quand même Ken Piana na comprendre yé mutasala qui interview wana Denis Lessi a dit que Ken Piana est au courant que atikala kozala na bureau na Pigeon te mais alekisi quand même Sandra Line na chaîne qui a lobake mais si ko Sandra aye ko ça l'émission qu'est-ce que Ken Piana a voir dedans et ça va propos Sandra Mutalobi
Il fallait qu'elle prenne ça à démentir parce que non t'es ça le kuta boy qu'elle prenne rien à voir qu'elle prenne yo ngana yo ça l'émission net to ça l'émission bo est-ce que makamunga na oloba yo oyeba eza ya solo eza le kuta yo ko boyango po ezanga na oloba ngo OK c'est ça qu'elle prenne n'a rien à voir de beaucoup ça qu'elle na makambo la tête s'il vous plaît il n'a rien à voir à l'équipe émission oyo mutu ayeba ça émission OK c'est tout. D'accord. Merci beaucoup Manik de John. Tout le monde qui a le même sujet à Pasteur Denis Les, tout le monde qui va discuter entre Yvette na Karim Mokondi, va discuter na bango et comme monsieur Pasteur Denis Les toujours à l'ongole Karim Mokondi zemi. La pasteur comme on les a toujours cité dans Babylone au mort boy, il fallait même pas. Karim a botali qui a soso ya moi cité. Est-ce que botali qui a soso mobile? So Karine azara moi c'est au bota nda koma na bana taba 20 Karine a bota anete mais babi so ka bota ki parce que alongola azima pasteur et comme il est là alongola azima pasteur yango bota te Karine tu as déjà assez de problèmes comme ça arrêtez avec les enfants de Dieu. Te babi Karine te mutalobi yango Yvette Karine a tikali ko mentionner pe combat pasteur ke Yvette mutalobi yango oui yeye mutalobi yo Yvette musana okofinga ba mama baninga OK c'est pas musana na Nzambe boza makasi na makambo osala na yebisa Karine tamba uti Angola na conférence de presse na bi Karine nyonso osala lelo elanda yo andima te lelo elandi lelo komo lela mobali ya bangana ko lela mobali tata na comme na 50 ans mais ça on a 25 ans a lela mobali a lela déjà pardon azana 25 ans ana 25 ans azana 25 ans a lela pardon to vanda ta ya ofesha to vanda ta ata ya okabwana to sala ta semblant to sala ta semblant na oloba na okasa na 25 ans mais azolela to sala ta semblant na futa ata ndako mais to vzala kaka pardon ngai na 45 ans na nango na olela mobali te mama nanga babala na $5,000 na 50 ans alors nga manike mama na Jonathan na olela mobali te Karina loba ko olela mobali te mazana na 25 ans kaka a olela déjà et moi autant comme na 45 ans ya on a bibo za ba ekunde ba epolu ba esote vous êtes quoi hein ça c'est quoi ça hein non Yvette, Olobaki osa intelligente. Tu es une femme très intelligente. Je t'admire. Oebi pourquoi non s'attaquer na yo? Tu as insulté la maman d'autrui. Maman azaka maman nyonso. Ngana lobaka lelo songa asali kamufingi Jonathan, maman na ye. Na lobala Jonathan ko répondre été. Babota na mwasi lokola nga. Tika ya finga nga. Nga mwana nga bana nga bafinga ba mama baninga te. OK. Nalinga hango te. Yvette basoni na Karine. O na fingi mama na epo afinga mama na ngai akufa. Tangu mutaliboma alongoli bilamba na balabala tangu yo pe longoli bilamba o komi ndeli. Yo pe komi liboma. Yvette na Karine ba mutu. Ba ndenge. Yvette idiote, Karine idiote. au sangisi bango nyonso. Oh, bandenge yo botan na loba na marché bango. Tango yo osusu apena kilo ya koloba la mama ya muninga keno balala ki yo na mbetu ya camarade na yo mama ya muninga. Et puis cette femme là, elle est en vie, elle prie et puis on dénigre prière na ye. Maman nguta sambela katata. Est-ce que c'est que moi je fais? Et tali moi na ngate afinga ki pe mama oya sa ku. Ya mama ngaso ngai ya ona lobi soki mutu afingi ngai. Jonathan afinga mama na ete po kiti na niveau na ye. Akiti na niveau na ye. Tika ya finga nga. Po ye ba pesa ye éducation ya kofinga ba mama ya batu. Yvette soka zaki mayele. Il fallait tika Karine afinga mama na ye. Il fallait que talo bane mama continuer. Po yo éducation ba pesa yo kofinga ba parents ya bali. Mais tant Yvette pas finga mama na Karine ba ne moko. C'est ça les foufous des mêmes badi. Merci beaucoup Maniké de John. Ce qu'on conseille nous qui repère ça bango mi ba. La question ba binene.
Ne ba kotisi alobi ke Karine a bloqué, moko Karine a ko débloqué, il est pas bloqué Karine. Donc oh, il a bloqué non Karine té, mais Karine a bloqué déjà. oui, déjà. Il y a ça c'est ce que Karine a débloqué après il a bloqué. Et tu vas mentir. Tel niveau il va mentir hein. Les ketchou na Karine Bazak, les ketchou Karine, Yvette Kalom. Ba mutu. Ba kena banganga. So Karine alala na mutakufa, Yvette bala na mutakufa. So Karine alongola zemi, Yvette pas longola zemi. Baza mutu. Tellement baso lobela été, yango nde azo finga Karine po ba lobela ye. Po azana efimo sambez sanini, sanini. Tu vois? Leur réponse n'a fait sur yango. Vous avez magical. Mage. Et puis merci pour l'invitation. D'accord, merci beaucoup de John. Merci. Un grand merci à tous nos abonnés de Congo Mokili TV. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à Mike Makengo qui est derrière la caméra. Merci Sim Sintele, Boss en dollar, ILK et Jean Likunde. Et là, j'étais avec Malik et de John. On se retrouve déjà à la prochaine numéro. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmag vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmag.